Info 16 autres yoka na sango yango. Yango papa. Baza Info 16. Tout les lits. Hey. Ça commence comment que tu joues avec elle. Elle va te fermer les quatre. Obatu ba ndoti nanga ke pa nani okende pa nani na boyo tanga ba kombo. Lelo ba okesa nani sote za nango sous danger te. Azate, est-ce que tu dois souffrir banani? Ba musicien. Yama musicien continue à move oyo. Amol passe leki. Alongwe. Tous les artistes et comédiens à part Esobé. Boudé Info 16. Ah yo. Obese bembe. Mbote na bino nebi ke bozaka ebele pona kolanda Info 16 na ndenge kaka to mesana ko memela bino ba masola kitoko en tout cas lelo boko découvrir tongyo ndeka boyo kaka na bana poto nebi ke bozoka penza temps ya kolanda bango na banzonzing banini mais Rebecca obi lelo penza fo ayambela bino bango wa na masola kin boyo kamara sala ka penza. E bandindenge nini osaka na Rebecca. E bandindenge nini osaka na Rebecca. Dilendo aokanga yo kati. Akobeta likofi okoganga mama. Vraiment d'accord. Vous avez vite compris que Eza Tongyo. C'est comment que tu joues avec elle. Ça commence comment que tu joues avec elle. Elle va te fermer les quatre. Elle te donne les coups et tu pleures maman. Allez, taratakata, ta. Taratakata, ta. Atata, titata. En tout cas. En tout cas, donc ça fait plaisir de comprendre directement que Zali solo ya Tongyo. Bon mesana koyoka ekiri Tongyo. Mais le lorsqu'on photo eba. Idéologie ekiri Tongyo uta wapi. Na banana na mbote. Bonjour. Bonjour Rebecca, Dilendo moi Sikitoko, otali moi Sokumi Sinzambe, opesi merci Nankolo. Oh Seigneur, aide-nous à tenir jusqu'au bout, même jusqu'au bout des souffles. Ce genre de beauté mérite d'être adoré, même d'être acclamé. En tout cas, merci beaucoup. Eric, Boni. Bon, ça semble aller au rythme du pays. Ndenge kaya kala ni palin, ni chomba danger, ni kara danger. Mais à part que la relation bien, net ba tête na bino donc ça va quoi. Ah, tu comprends que la relation bien kaka. Bon mais quand on bete la ngali solo Tongyo uta wapi na bete sono banana Mimi, to na okena Eric. Mais bino mbale boara ndenge moko. Na bana pa na yo, hein? Je laisse la main. OK. Je prends la main. Les solo ya Tongyo uta wapi idéologie ya Tongyo. Bon, idéologie ya Tongyo ezali idéologie moko boya à l'époque tant bando travailler pas mama linga. Azo copain boy ça na film mo ba sala wana ba kabula ba rôle mais biso de zoa rôle te ba pesa biso ku ba benga ngo ku rôle te ba lo ba ka amoni bino boaka ba sonya quartier autrement dit ba Tongyo musana bino ka ko tonga ah lo ka ba lo beleka na nenga négativité biso de zoa ki ngo positivement to comprendre que non ah ki sonya za pe rôle so copain to betela ngo c'était tout comme pena ko lobeli lona ndenge normal pena ke non biso to ba songi yango moni ti lelo nande to longwe pa mama linga partout to zokende lo ka to ebene da ole kana nzela ba benga Tongyo zongi bo Tongyo kombo tikala rate etikali et déjà pas maman alinga na zongi apa Mimi bon na zobenga bango pena na ba vrai non na bango parce que na boyi kaka bozala toujours na ba poste téléviseur na bino ya lobaka Tongyo c'est Eric et Mimi donc Mimi qui moi c'est Mimi Basima. Mimi Basima et Eric Mukendi. Eric Mukendi. Donc moi, Mimi. Moi c'est Muluba. Ah Muluba et Muzombo. Ouais. Et le repère na tuna. Nengeni ni penza bokutana directement makila na bino tutana ti lo banda ezala banda neni ti lo penda boko monsa ba bilo comme ça. Bon merci beaucoup pour la question. C'est une très belle question et ça mérite une très belle réponse. Donc rencontre biso premièrement ezalaka que non et pas maman linga. Masazaki artiste et musicien, un bon animateur, un bon animateur. Il y a sa musique, il y a sa théâtre. Pas maman linga. Avec le temps, Masamo a mon pièce. Les caca, c'est pas du tout jouaka. Masamo a pas m'intéressé et bien quoi, intéressé habité. Aux animateurs, na sanda bosa makila yako, ya comédie. Oko yate, obeta ndenge za kaka ça la bien. Masata ah, va proposer un artiste. Artiste c'est la nuance au bengi ah. Aïe.
Era nobeta, neba nezelo comme guerre. Neba nezeba guerre pena. Bon ba kumisa ye. Nga pete maza comme neba nakala ah. Na le la karat ah, bon nem de sika, bo kumisa ye. Mais avec le temps suspect na ko kumisa wana, nga bela travail kaka. Travail ngana ye e commence ni, comme sangisa biso. Pour appeler biso rôle moko. Ba appeler rôle moko, to fa na quartier moko. Mais ba venir différente. Parce que comme ça, tu répétition, tu si répétition, tu as nzela moko, tu si tournage, tu as nzela moko. Na rezo nzela moko comme ça ni ko créer nzela. Après répétition, tu fais quelque part, tout le monde répéter. Pour un rôle là, pesa biso. Au bas moment les rôles non négligés, mais biso tout le monde rôle ni c'est un rôle. Tu prends un rôle té, mais rôle au pesa biso dans ça là. Tu joues un rôle na biso wana et comme que tout le monde ça la trop coller ensemble, comme l'ensemble, maquiller fandi. Ce que diyo na ça quand ma casse wana, ba comment ça effort qui a basa nini, ba panza biso. Et par contre, on va séparer biso. Oh, on zamba za bolingo. So ça sangi ici. Ata boluki bo panza ndenge nini. En tout cas, ata ile sangi ici. Na lokwa panza on. Azate. Mais wana za plus na libala oh nzamba sangi si muta kabolate. Te za libala te. Eza naturellement. Zo nzamba sangi sa likolo na se. Ata butu na moyi na okabolango. Muto okabolanga zate. Eza sur tous les plans. Omoni Yama ça sera wagon et sangani bongo ba comme ngaba panza biso biso te. Lokwa ba panza biso et simba te. Il faut tout faire l'effort, tout continuer à dire na biso. Ba nous attaquer ce comment ça. Oh yo no zabo ya a za kutu comédien te, d'ailleurs kutu no zabo eta la commencer à malaise. Maman te mazaka artiste, musicien, esprit musique des fans déjà. Ni nyango. Na théâtre aka pa maman linga, to zo se mbongo te lo monte. Enfant naka awa. Abwa ki si move. Ngaba te singa pe na box move ndengwana. Babaka ke na scène na la nima master. Na zo ko pa nzonzing. Na move au sala nzonzing te au sala nzonzing point bi oh mais to sala musala point ni to oziko pa nzonzing au sala on pose moi mikiesa esunga yo mais ne bonna sala nzonzing te ngapa na boaki si bango ela boaki si bango ngama mama to sala ni to zonga ndiko bien intenza malala raté donc là ça t'en subela éponge nae enta major bisadi ya utami kilaya petit moyola masano wana boya bolonga maman papa maman linga po ani tu sais tu n'as pas maman linga tala bien boza gravité mais bien boza artiste botika parti ba artiste allez bo saka nango après ça ce rôle na pièce moi boye greffier faut-il lié bo place makam ça nini e banda Eric yo pendo ndimotika no penda musique po ya na comédie awa différence ni no mona na niveau musique et place ni foutara bien en fait ah ouais bon ko futa nyoso te futa nango zoko pa ndule bande ko futa po Ponga beti ndule ya bana mikiete na beti na roi marquis titi na Al Campone faire Richard de Poule manda chante na tambolaki mais jibem piana baba te belé do yako saskoke yako pesa skoke tant on a remarqué que non japoto za souté azoko pa na ndule et comme est-ce que poto comment il passe donc yo kenda musique po na japoto donc bana poto ba yamba yo lukamwa momi na poto kisona kosi na zandoki na zai pe na idée pe na ke non beta ndule po na beta rapoto ba pampan na ke na zongi na ke na zongi ma mère mon papa poto so alukio ale ondimi na yo po o se retrouver et fula yo non landaka lokula ba o ba salango déjà donc son na la ndimi seke na landi ba o ba salango déjà donc c'est sengi bon to ça na jet to ça ni o landaka lokoloti mais et ça là ce que non vision nga lelo na mo ngo kokisami ba okese nyo surtout batu babanda mo na danger o batu babanda tinanga ke pa nani okene pa nani o na boyo tanga ba kombo lelo ba okese nyo surtout za ngo sous danger te et si la gaz yo mo nga na compagnie te na kota nga na art comédie lugana za ki fanatique ya Will Smith acteur américain natala ke Will Smith asaka film asaka théâtre asaka série télévisée donc lugana za idole na e na ko landa epé c'est pour cela na landa ki OK. Actuellement, vous avez un groupe na binoto, vous travaillez à na Simabat. Bon, actuellement, tous en groupe, même sur les Tongo, on travaille d'abord en Dio, les Tongo en Dio. À part cela, Banzoni Tobé, tu as bisonné à la caca. Mais projet Zali, il faut recruter des jeunes pour apprendre au biso, apprendre pas maman linga biso. Pour tout ça, égoïste. Il y a des Tongo à Koufi, Tongo peut limiter et limouer. Parce que dans petit mabo to travail na ye Esras Karawa c'est petit wana bloko sala biso moyele ke la biso tia comme ba âge na biso entre ça makama nene asa biloko ya pamba te mais biloko ya makasi au pluriel avec S à la fin
Ok, bandeko balandaka biso mingi à partir à site na biso Info 16 baza pende belé na kati États-Unis. Donc quand je dis États-Unis na zui kaka continent mobimba Amérique, Europe. Info 16 auto yoka na sango yango. Yango papa. Baza Info 16. Tuleli. En tout cas, baza belé. S'attendre nini na tongo parce que non seulement ba na poto mais ba soutenir rapé hein ba comédien belé to bien belé pe ba comédien ba se retrouver aux unettes ba ans luzolo car moi ba comédien na ba ngwana lele comme ça ba on peut moi de grands hommes ba s'attendre nini na ba tongo bon même la bango nini en fait au penza ko ça peut un jour ba bengi si bino pe ba fouter bino billet boké pe kuna bo sali pe événement bo zongi soit botikali. Bon, merci beaucoup pour la question. C'est une très belle question. Et ça mérite une très belle réponse. Omoni bana poto. Pona tontonge bo satana kana matongi kaka. Totonga fort, totonga fort. Omoni to qui pète, totonga tout le monde. Omoni Joe ba bien kanane, oh nani François Hollande. Ti aboua ki pena que non a procédé deuxième tour pour na biso. Totonga le président de la République au salaki bien té. Attends oh tonton bozana raison. Tonton na okibino. Dans tes sous-candidature. Est-ce que c'est candidature? C'est bon, on a fait ça bien au sujet autonga bana poto. To moni mikolo na poto ba musicien na biso ba beti te zaki penda problème. Héritier kende ba finir les boutons, falia kende ba finir les boutons. Siko bino ba tongo penza. Likambo wana penza bino bo trouver en normal to anormal. Bon, moni premièrement, ce peut deuxièmement na côté ça, moni est normal. Mais bah combattant, s'il vous plaît, avec tout le respect qu'on vous doit, au pluriel, avec S à la fin. Bon, ça n'a raison, ça la bongo. Mais tu peux savoir idée. Tous les ministères congolais, bah ça qui au besoin quand ça n'a été. Bah ça tu vois différent. Moi je suis dans des morotés. Y a pas au bayemba qui bazali, au peu bayemba qui té bazali. C'est bon sanctionner. Bon ça sanction bien sanction ciblée. Bon ciblé ba nani bayemba ki té. Mais là bobo ma musique nyoso Congo, donc musique Congo nyoso bobo mango. Donc bobo ki na o te ba linga basi na bino. Mais bino peta boyaka poto boyaka bolinga basi na biso. Yaka nemoko. Toza na biso to bomana te. Moni ndenge zana franchement parlant. Moni ndula lelo na Congo nde tolo baboye. Ndule ekufi. Masolo ebele ekufi. Et puis par rapport à quoi? Les musiciens, quand les musiciens sont côté na quartier mobu, ba ser ba Hollanda ba nani ba Hollanda pour ba ebi que moi jeza mpate ali. Mais les ba Hollanda te pour ba ebi que poto ezate. Monsieur mo tazo kende kwenda voto ka ba shaba frontement ba car na kini ande za la ga masa mo payer bentile nga fona payer lo wa munene. Et si là et en plus, bana bino bobo sana bana bino basi na biso so biso to na late so bana bino basuka wapi. Et en plus les sous bo sanctionner musique et beta kunate ba leader ba vivre bien sotali net so si ba leader ni so na ba vivre bien oh bobo yana ba vivre bien mais so azate ce qu'on doit souffrir banani ba musicien. Il y a un musicien qui a move oyo, a mon passe leki, a longwe. A côté move oh, passe longwe, a longwe. A longwe, a keguna, a leki. Siko. Si a quel a se retrouver à Sahara ya ye. Ya ye, et on s'appelle Moboy. Il y a pas comment dire le sous bas, tout. C'est pas bien ouais. Bon, deuxième sujet au Tonga. Tomoni héritier wa tauti en fait bazaki na nzela po ba kenda Amérique mais ba comme na Belgique kuna bazongi si ba musicien na bazongi si concert na biso Karine Mokonzi. Bino ba tongo. Bon mais quand on kotonga non sujet en fait bobeta no lisola sujet wana. Bomoni en sujet wana. En tout cas, au monde biso za ba tongo. Toko s'arrêter mettre le barave vérité. Laisse pas le concert na bino Karine Mokonzi. En tout cas, allez sa insolence nae. Moi très insolente. Moi pas combattre d'abord on est sur le pour la tongi bango. Mais to boudé bango té. To banga combattant moi ko silika, a retomboka place azali ba tonton ba lobi mabe non. Po to lo balika mo za normal et puis to réclamer ba droit mo boisa nango normal to lo ba pe na ndenge ya bien. Mais exactement que non. On a salité, soit disant de Théokaki, finga qui a salagi bon. Bon, c'est ça qu'on voit ça au look là,
Mais c'est les chanteurs, pas problème. Mais c'est les chanteurs, sans il faut éviter Batabongo. Pour Batabongo, on continue de passer dans le mouvement. Vous voyez, un peu ça. Donc, et ça la bien été. Je comprends les musiciens. Ne pas réfléchir, on va comprendre qu'il y a Libabé Outua, Wapi. Et où tu as pu bien batongo tongo ça l'analyse ou anaké. Nous ça analyse mais Libabé aussi pas. Tonga monté. Tout ça en téléchargement. Tout est téléchargé non. C'est ça. Pour Masanabiso Diego Milito. To solo lagi mais a fungola ino bakarango bien te. So Diego fungoli biso bakarango bien te kempang na biso to tonga na e. Nde to goye basko ndeni to go tongelango. Mais o ngana o to yoki ezake soi-disant quand il bazaki na avion concert na bino so pe répétition na bino ce concert. Oui, Karine Mokonzi. Oui. Balobi ke ye a publié ki bilo mo boye afinga ki Paris, afingi Belgique, akufisa États-Unis pas au États-Unis. Malheureusement banana bota manana yo kate ba refouler mutu na États-Unis mais ye ba refouler. Donc eza pena problème moya makasi fo luka ba famille ko luka bandeko. Bacha mabondeli pour eza grave. OK, yo le bien il faut luka nini? Faut luka pena akota bana mabondeli. Aluka lo nzambe parce que ne comme de grave. Comprendre tant que tout le monde va comme détester yo mutu moko. Ça bien été parce que nous voter ba monsieur congolais so ba kufa mutataka moko mais c'est les chanteurs. C'est les chanteurs le sunde nani. C'est héritier Wata. OK. On peut mais c'est les chanteurs. Donc on peut s'en ko Libabe bongo pona nini. Tandis que moi héritier Wata na abi ba président monsieur Google bazawana ba Weranson bazawana ba JB Pen bazawana ba Kofolo Mide bazawana ba Fabrikas bazawana yo ba wonso ba kufa tsaka imo est-ce que charge héritier Wata charge ya musique à Congo akokango yemoko akokango te donc ndeko moi s'il vous plaît tolinga ko mingo bi ba tonton balinga ko mingi mais bla bongo sala so sangote donc totonyo pen lelo donc sala ngote c'est pas propre c'est trop sale. Quand tu dis que les messieurs sont tous les Wata tikala yemoko, c'est quoi? Sans tenir compte que azo mikolo azo kangama pe hermona shetani gola 12 malin. Ce quoi kende kuna na repa shetani gola faire kuta le belo côté batuka ya faire babengani. Moi est-ce que c'est bon? Non seulement à Kenaki na rep il a fait mais tout le monde y voir même na oezaki conférence de presse au faire et organiser Karine Mokonzi Azalaki. Tu vois Azalaka avant. Ouais, c'est un mois passé. Mais après ça, après. Tu n'entres pas, tu viens gérer tous les musiciens. Et si on n'aime pas les gens qui ingèrent les gens, pitoyer. Ça devient des trucs Afrique confiant. On n'aime pas ça. Vraiment, OK. Namasolo ya kini vu que toi qui pendant obeta na bino masolo belé awa totonga na bandeko ba na poto na bandeko ba na kini. Tout le monde a bien peu au kangamara na musicien belé. Na sima na bango na bénéfice na nini. Bon. C'est na bango to nini. Te biso bénéfice succès mututé biso ça succès na ndenge na biso moko. To simbela en qui cité, to kotela pa mango di moté, ça c'est ndenge na biso moko. Mais to ça la nini, to créer mon relation. Ya to encore bien té, to na parler té, chomba bien té mais to ça la relation bien. Netio, neti héritier Wata, neti monsieur Google, neti zeka après to ça la relation ana. Tolinga mingi relation kembongo pour ça ko bolinga mbongo miso mzamu dans na mbongo te poids okimie mais si on dit ma relation azana mbongo azana mbongo te oza toujours nae c'est ça ozana relation na yo kola mukana tongo penda bo vrai piaka mobimika na kombo fali mavakala okota beaucoup tena $10 WhatsApp ozo copain tango ozonga bo omoni yemoko grand prêtre zeka prêtre na biso na ba relation ndengana est-ce que yo tika la piaka au moins on qui pamba mais azongina moi j'ai voulu t'appeler na poche pour nani azana ba relation zangambongo zaana batu c'est comme ça qu'on dit kilo. OK, est-ce que vous allez peut honorer na moi nini na bino bosala moi idéologie na bino déjà ba bengisa bino net na ba activité minene penda ba festival minene déjà est-ce que ba honorer bino des gens du genre? Bon na ba activité na mingi yobika monde on est allé monde on est makaba connexion. Comprendre même yo pesi y a pas activité monsieur ça même sur ba benga ote mais ozana yo n'est pas bisopé. Tout le monde déjà actuellement déjà c'est samedi festival muneneza ozo regroupé penda bactère makasi penda ya Kinshasa ou na Toseka na théâtre de verdure. Est-ce que vous invité? Tous invités il faut préciser bien.
spectacle wana monene sangisi ba comédien nyonso ya Kinshasa te mais ba comédien o balekaka na émission ya Dauphin eza pena bato balekaka na émission ya Dauphin ndo moni kuna mais za ba comédien nyonso ya Kinshasa te bino non boleka na émission ya Dauphin te non tozwa tan oleka kuna te par rapport à makambo tosalaka yenda invita bino te to bino nde bo evita e bon nanu abengisa biso te eza une fois tokutanaka tosalaka pe programme ke toya na émission tokendaka pe boye les jours yango émission ezala te actindele so ni message ka signaler biso ke émission lelo kozala te tofuta ba transport ti pene ebika kotango ndenge za na ngomba to regrettaka kutu fort mais abaki prochainement mais totika la suko zwa tante mais soko tali pena bien bateau ba yeye wana talaka zwaka émission B1 show on remarquer que bilongo ye wana ezaka bilongo o bayaka na B1 show donc mbala simatan bo salango il faut balba kota bana ba yepena na groupe net o groupe ya Caleb bakoti batali acteur nini bakozwa bazwi baye groupe sans souci batali na sans souci na tokozwa bazwi boye ping pong bozwi boye mama linga so lancer appel tous en audition jour boye artiste comédien moi artiste comédien ko ça ko s'appelle sabato boye na adresse boye tout ça l'audit après bozwa bazwi mais bon on dit que idée wana eza longue histoire est-ce que ya kozwa pinda temps ya ko lancer ba appel yoka ça la bote c'est ça le problème non c'est moi biso kuna te il y a congolais tant quand on dit les comédiens Congo on va Congo mobimba d'où il faut bosani basak appel même ata toto mona ki basaki inosabima ki superstar inosabalume mais superstar ndeni bazwaki nanu na commune bazwi artiste na commune bazwi artiste commune bazwi artiste basalisko symbiose balongoli ba o bamoni ke baza o bakokaki na baza faible batikana na ba o baza danger neti ndenge za na biso tokenda ni test toyoka ni sango nango tozwa ni appel bomonika ba fiche tomonika mbamo makambo mo ebandi déjà ka bongo tant totali bo tomoni bilonka ya bato bakenda émission Dauphin to comprendre eza na nka B1 show OK et ato secrétaire eza B1 show bon peut être bien eza B1 show OK bon mais un peu ko bisanga bo ndenge nini bo pasara ba relation na ba osuneti leader pomba osuneti bacteur mususu wana eza na ndenge mutema kimfia fita te na sunde ba bengisi bango na to seka bobino ba bengisi bino est-ce que relation za nango bientôt ndeni en tout cas wana pena biso mutema be pena eza genre na biso te so premièrement to betela ba maboko ba o ba venda bango na to seka wana to seka alliance B1 show beaucoup. Mais biso, tous en bonne relation, tous les artistes et comédiens, à part Esobé. À part Esobé, Boéla ni Esobé. Esobé n'est pas l'autre, tu es sous style, il y a better, biso un style ango, il y a un sala bongo. Biso nous un problème à ta moroté, mais ce de côté naïe. Bonjour président, Kara. Je me suis écouté un sous bonjour président, Kara. Plus de 4 à 5 fois, même 6 fois. Andima mbote na bisote boluka te boye basoki bobeba na eni soki akangela rabino mtema mutazo ndima ta mbote na ote mais boluka pe ba proche na it ça n'a pas de sens to luka ba ku proche na président Mundweri alobi nini abi petit na ngai aza timide timide ça synonyme est-ce que koza timide ça synonyme koza sou ayo kaka donc ça c'est bon ça là on encore donc pour nini. Et puis timide, tout ça, ça marche awa. Il y a des comédiens qui sont sangana. Babeta match groupe na ina groupe akikedi. Babuka ina terrain. Abukete. Batacle ballon. Batacle ballon. De quoi ba koyaki? Monta timide asili qui a sur le kofi abeta terre muninga. Est-ce que match à loisir? Na miso ba président Kabamba, na miso ya Bougoumé Sakalamu. Donc mambo tolo ba oyo. Tous les comédiens Congo bazaki wana ba monaka yango. Si vous bino beaucoup reproché nini en fait, soit tu conseilles nini beaucoup pesa et pour beaucoup ngate beaucoup pesa des conseils par rapport à un comportement on a vis-à-vis na bino moko ba comédien famille comédie mobimba. Moi mundela le barakena on ne corrige jamais les défauts qui est habituel. Mon défaut ils ont habitude naé. Donc jamais corriger, donc jamais conseiller. Donc ça peine bon non bon, pesa pe bon pas mbata ça bon non makasi. Donc ou mais un comportement na ils ont matsaka kaye. C'est ça. Donc ce qui n'est pas nangana olobake non place ça ay bakende zabui na mitema na biso tozata na moi crèche ya NT pona yi nyonso oya sala biso to apprécier
toza pe parmi bato so tel ben mission so ba net to sala avant to kuta net to pe sané bambote o remarquer que non to fula ye to kumisa ye mais le quoi tant to kuta net to moni que non yé a un problème na biso ah là on laisse la main hein. OK tozo pour ça na penza na suka ya émission na biso boyebi kaka bela bandeko bazolanda bino ba on a besoin pe ba mona eloko moko boye de votre part mais loko wana na sepela penza to clôturer pena désannoncer langa na tikeli bino siko bosela bango eloko wana na ebite ceux qui okopesa bambote na yo pa bandeko nyoso balandi yo sepesa pe bango na ebike zamba liboso memba la suka te ah mbote na boso bano par les grands caméramans Aaron Kabamba Aaron Lubamba caméraman la swag ya boga en tout cas na apprécier makasi ndenga zali atiene pour tete mais beauté et bima bani motoka nado ta beauté tanga au kanza moto caméra Ronaldinho na match à Barcelone contre Real de Madrid donc moto c'est pas grand prix Zeka le Zeka vina ngai vi robaki bilambe roya vi d'abord tout le monde a la boule carayo parce que lui me de la d'abord moi boy tout le monde a déjà ba idée na yo ba idée na yo vie moni susu dit de c'est WhatsApp v ya yo yango yo hein Kongwati Sébastien ou v ton yote Michel Miguel vient à biso to le love fort sans oublier ma boké malbonnes le planificateur ba vie ba petit no bango yo to saka biso moko na mboka o ba songi na mboka o bazaka mibale biso mbale pe ton dima makama otonga to prêter là na serment nous les tongyo nous jurons solennellement de protéger les lois constitutionnelles de Matongi, de rester fidèles à Songi, même si le vent vient de gauche ou à droite, nous resterons toujours fidèles à Songi. Esprit de mort, tombé. L'esprit des jardins botaniques n'a pas Palestine, n'a pas paracommando, tombé. L'esprit de masturbation, tombé. Et on recommande l'esprit de takatakata, ta, atata, titata, bouh. Yongolo. Et moi aussi je profite pour jeter. Jeter tes cailloux. Je jette ma sœur Anika Pingana Paris. Moi ça pembe bike place au sol nanga na monaki déjà bébé nenga koli donc na sepelaki et puis je salue encore mon pote Eric Likofak l'instoppable aux États-Unis d'Amérique et je salue encore Yemei dit de Roes WhatsApp sans oublier Zekaluze Kapretre maman Irene Kalombo maman ya bana yo yebika kanenge salaka Kevin Kayembe mwana muke na bambongo na ye na ebiso ke mariage na yo mo na kana bilili ndenge mamu ekendele et puis na bosani pété bana nyonso tu ya poto bana nyonso tu balinga bana kini pe et na Luanda pe j'ai oublié et les États-Unis d'Amérique na Dallas Maréchal Souvé na Luanda pe na boki vient na biso Simao Luau. OK, nous arrivons presque à la fin de notre émission. Là, vous avez très bien compris. OK. Mais nous allons revenir déjà là avant vraiment tout ça ba contact ya bandero na biso ba benga mingi na komba tongo Mimi na Eric. On peut ça merci kaka na frère Richard Madeka nebi qui en tout cas Info 16 ezawana ba soutien na we ça la rabiso bien donc soutien moral ba soutien nyoso kaka et ça la rabiso bien et un grand merci na tonton Mwinga Mobali ya sérieux makasi babi le cordon et Info 16 donc batika yo kala mingi te ba tongo ba rejeter au pe libangi ça bien. Contact Mimi hein pour na bato ba roluka ba benga bino peut-être na mo événement bon pour na premièrement to na Facebook non na besi na Facebook betkaka Nasuba Basima donc Nasuba Basima wana Facebook to bokoti na tongyo pour na contact na ngai moko eza plus 243 ya William Cheni code Mboka pour numéro na pesa na luke toi 80 4 40 39 500 55 plus 243 il y a William Chenu 84 40 39 555 one numéro nanga et tongo za idéologie na stratégie et non de la marche porte tumba babouji bana kin tozali bana miki tozali to beta makasi to frapper dire parce que bozo biloko zo mikolo ya makasi
P au pluriel avec S à la fin. Ok, tous appels numéro ya Eric awa ya Mimi ko le kate bo bengi. Yé numéro na yé sikoyo. Eza numéro bacha na code liboso. Ozino ya Willy Musheni ndeka za mulayana na munene ne na tonda che liboso plus 243 au bakisi 0 80 5 40 41 41 30 20. Ah, j'ai oublié mon numéro. 41 22 547. On comprend de Nassib, on comprendre. 085 41 22 547. Tu joues Tia Willy Mouchen Kodamboka au débit. Ok, merci beaucoup. On a un gros bisou à la famille Pukuta Mobimba, la Katia à Champagne, États-Unis d'Amérique. Là, je vois ma grande sœur chérie, Patricia Lelo Pukuta, Mamie Pukuta, Myriana Pukuta, ma petite sœur, Timothée Pukuta et à tous mes enfants, Julia, Diana, Nathan, Rosé, Blanc Kunku, Christelle Kunku et Emilia, Peniel, Boza Penze Belé. Et à tous les branchés de l'info 16, naïb sarabine loko moko. Moi na zaki mukia koli, hein, bo moni info 16 et koli non, et koli et na osenga bino kaka service moko bo s'abonner pour ba ma solo aboy. Hein, na katika ya info 16 ba ma solo aboy, ba ma solo zo beta manakini bo. Beaucoup tango kapa Rebecca Bilendo Pukuta la servadi en tout cas na tiki bino na batongo tongo bo tonga batonga na caméra ngai na bimi nanga. Yongolo yongolo yo. Ye, Yengele yengele ye. you, yungulu yungulu you. Toi kala toi. Nous, Simba. Toki. Ali yangala yingili yengele yongolo yo. Yongolo yo. Anki Congo. Ngengele. Na Chuluba. We. Wala. Nous. Alors bandiku ndenge zala kaka. Alors bandiku. Excusez biso. To pesa ba fopa ba député mo bo bani kima ki biso meto zongi si ba fona biso ndeza la kaka. Ndenge zala kaka na mokili oyo ki moyibi na Kinshasa tondi makasi. Jeune moyiba ko yiba na njili bandeko ndenge zala kaka. Ayibi na le panga liboso malamu. Ayibi ba plasma, ba TV couleur, ba radio, biloko ndenge na ndenge. Nyoso ayibi yango. Moyibi temaza soifé de koyiba. Akesu ba voisin. OK, pas voisin place que na kuna ba voisin ba Congo, ba kasi na kolamba fumbwa. Ba Congo ba zandeni, se ba lambi fumbwa ba lala. Ava balala basani batana moto non échauffé, après se chauffer ba longoli basani balali. Joa ba bosa ko longola fumbwa. Tika ngona moto to ka ba batala TV na ndako. Ponge iba bango te. Moyiba ya kate. Aye. OK, moyiba pesa mukongo. Atambola bien kwangane na poche. Akota ka bosola fumbo elanda epe na toi. Viens. Abinga pe na oyokela mawate na laksa fumbo ao. Afungola pe na mufiniku. Da. Amwa ba sola fumbo bete nzolo. Nda. Jana abi non. Je vais manger ça au pluriel avec S à la fin. À côté de on a ça qui est wo. Abimisa kwanga te, abimisi. Ba kolonda baza la moyiba olia fumbo na bango. Au pluriel avec S à la fin. Olia fumbo, sentiment fumbo koti moyibi bandeko. Abaki olia mbangu akima mais tant sentiment fumbo koti abosani mambo akima. Avande l'on va poser. Ah je net kanda kuna e. Ta. Bakolonda ku babima te. Babimi. Bakolonda babimi. Na sentiment fumba moyiba ko kima te. Abanga bango pete. Ta. Yo moyibe. Yo coup de tête. Mbata. Tout. Bon comme dalila.
regretté. Dans le comportement na bino. Dans le comportement na bino. Bobetanga ka pona fumbwa. Ah, ka pona fumbwa. Yo, fumbwa ndeloni. Olo basusu. Tora mbanga. Ah, na regretté. Bobetanga ka pona fumbwa. Okande. Si babo na fumbwa bongo. Bazana nyonga ndaku ya 3. Ya 3 mois. Papa lupango na mama lupango nzaleleka ki ayeka senga ki bango fumbwa. Baba ki ofumbwa esili. So tamba wakanga moyibi wakanga ka pona fumbwa. Papa lupango azoyo ayo kayoka bango. Yo to bengelo Molière. Yo mama na ngai. Oke sopa bino. Bo bengela nga Molière. Ka pona fumbwa. Ah, babi yo o mona fumbwa moni. Comme croisez les bras, à croiser les bras. Attends, quand porte fungamate, et fungwami. Papa Molière à côté à côté à gangi. Papa Molière, n'ayo beno yé. Ouais, mais qu'est-ce que c'est yo? Na ba cameraman pe bozi ba cameraman na share bobo yango ah. Likonga ya fumbwa kaka. Dès que tu fumbwa ngo, ezanga mamba baku. Botango ni mungusu, ni njombo. Ningolo mabakuna saka mwamba na mwamba. Ah, balobi bon ça va biso te bete za mamba fumbwa. Papa Molière a regretté fort abina ebete za mamba fumbwa. Loko za mamba fumbwa mama fumbwa na bino combien? Oh fumbwa na biso tozana bezo fumbwa te metokangi nde moyibi yoka moyibi. Pa Molière batu bako beta nga makasi. Eza ba voisin. Po ba voisin kuna na yibi ba plasma. Naibi ba TV, naibi ba radio, mais bango, naibi na kaka fumbwa. Bobetanga pena likola fumbwa. Yango tebe se ba miyibi, bokeba, mutakota kasho likola nya nyampula sali. Attention, fumbwa za biloko ba ko bomela ngopi. Pe, papa, maman, somme ta 5 blocs olia, copie melaye te. Na mukuse to clôturer kanelo na biso to clôturer nango. Mikolo to ana shimboki. Shimbo pourquoi zopesanga shimbo kiye tango na kobela bapumo wana yo kimingai wananga kuna na sana bakosukosu na bakrasha minene bato bakomoki manga sino na kopia bango tiber wana yo kuna zorenie shimbo ta ta totika shimbo kasinoa te shimbo ta ta préjudiciable à la santé shimbo ta ta totika shimbo kasinoa te shimbo ta ta préjudiciable à la santé. Congo 16. Pourquoi boza kopé qui sa noix? Bobo ibotala ngai. Bope ki sinwa toti ki bolingi lisusu bope ki sagene. Te shimbo ta ta totika shimbo kasinoa te shimbo ta ta préjudiciable à la santé. Yo boudé et faux 16. Ah yo obese bembe. Tu baiseras vraiment les daïko. Eh. Tu vas baiser les daïs. Oh nga mission soki nini yo. Oh nga soki nini yo. Oh nga soki nini yo. Blino tout là-bas. Info 16. Oh. Rebecca Ilendo. Oh. Eza se karawa. Oh.